po mokili okokosa ngo te okokosa bato nyonso te à la fois koma po mokili ezomona nature ezomona biso tozomona makambo ndenge ezokende eza lisusu likambo kotémoigner te fera dembela afali te pour preuve bango bakolela mwana suka ekenda obeta kote mo abetaka te nga na vandi na plateau na yo natanga kombo nemba belé bongo ekomi concert na ye akokende mpe osala émission mosusu otanga nde na lobi bona binanga moke akosala ngata mosusu 3 4 5 6 émissions d'accord mpo bango vine bango ekoma ndule na bango eza eloko basele yo omoni kosala émission boye ekoma lokola neti concert il faut que yaza mutu lokola neti sele oso boinvité na émission fo bambo fute kemabe bapesa mwinda fo carrière musicale epela te ndeni nafandaki na ngai ye me bato bakokata bakotinda eputa ngai nabandaki te moto abandi biso eza mpaka bien esalaka ndenge nini soki moto andimi azolanda moto aza meilleur esala rien ekolongola rien kuta ekoki kobakiselo makambo nature okokosa mokili ma okokosa nature te ntango baoloba okokosa mokili okokosa nature te ndenge koloba nini mpo mokili eza na kati ya nature nde mokili donc eza vice versa mpo mokili okokosa yango te okokosa bato nyonso te à la fois koma po mokili ezomona nature ezomona biso tozomona makambo ndenge ezokende eza lisusu likambo kotémoigner te mais ezorendre ridicule surtout na bato ya ndenge tolobaka baleki na biso bagaulois bapeti na biso mpo bango tu baza bapeti ezorendre ridicule ke to oloba na mokolo lelo ke fera diembelaka fali te bato tu bazomona fali soki alati boye fera kolata boye fali soki asali boye fera kosala boye fali soki alobi boye fera oya koloba boye donc ezomona c'est-à-dire ozodiembela comprendre mpo lelo koloba te ke estce siko tolobaka fali moto azodiembela fere ou bien fali mpe adiembelaka fere te mais non fere moto azodiembela fali mpo ezomonana baexemple eza tellement ebele oyo tokoki kobanda kodetaye okomonana suka ke fere azodiembela fali comprendre mais eloko moko eza mabe na communauté mpe na bakutime ou bien bacomportement na biso kongola alingaka ondima te kongola te asali faute bafaute mosusu ezalaka osali faute ondimi olobi kaka ok je m'excuse likambo eleki mais non balingi toujours kopersiste na mabe c'est ça le problème mais nga naza ndenge wana nzenga so nasali faute nayaka na lobaka non je m'excuse tala nasalaki erreur boye na boye on avance c'est ça on avance on avance Ferré a déjà commis beaucoup d'erreurs na carrière na ye il fallait ameka kobongisa bomeka boyitika koya kotiela ka lisusu bapo de banane oyo bozosala wana eza kotiela bapo de banane na carrière na ye mpo bato bazomona ke bozolinga bokoma histoire na lokuta histoire eza science à le passé il faut ezala écrite na vérité donc mpo so ekomemi na lokuta bato bakoya kokorrige yango c'est ça eloko tokomi lelo alors eza na lisusu na eloko moko rubrique moko awa tolingaki tolumenge na palola pakambo héritier watanabe fo keba na polémique yo oza no moto ya polémique te héritier mpe ayebaka koloba te na bémission émission mpe héritier mpe moto moko te moto moko donc aza mpe chef ya mbeli tala mbeli ake kotyela sele yo mbeli wana ekolanda yo il faut lotika sele yo balobaka répondre les imbéciles par un simple silence sele yo abanda kotake fali papa ti lelo fali kotafungola ta monoko na ye te aloba mpo na sele yo alors héritier obandi kokóma na mwa trempe moko boye ozobeta baconcert oyo eza na niveau même ya sele yo te pourquoi korépondre sele yo siko ntango orépondre ye osopi ye opesi ye porte d'entrée afongola porte aya kotake abanda koloba eza koridiculize ye te mais yo nde moto oza kose ridiculize mpo yo ozolanda makambo il fallait polanda en tant que leader fozala na mwa comportement moko boye e comportement wana ezozanga héritier na makambo ebele oyebi soki natali fali na fere fali azalaka na mwa bapiki na ye moko boye abimaka soki asali bapiki na ye monaka abatami na ye afandi na ye mais héritier yo mpo osalaka bemission ebele
par rapport même à faire à ça la sur émission talo bagate a go fanda une année a juga a ça la charisme et jibem piana na buzo ba we son en tout cas wana faire ça ni si charisme na magamba we ya maison mère quoi Roma ya ona bina buzo ba we son pour we son na baneko se comporter kaka ndenge ba shege ba se comporter kaka comme idéologie ba shege yango moni idéologie fana na bana wenge mwa mingi. Alors on a loba mingi te na vide na nini oyebika eza tozosala kaka mwa babiloka mike mpona kopesa elengi na internet ndenge ezalaka sinon héritier il faut omeka kotiaka mwa ozokoma leader tala position ndenge makambo ezokende lelo faire azokoka lisusu te faire azokoka lisusu te azala na kati ya komba yo ifale ozala obanda kopesa mwa position na kati ya bakomba oyo soki opesi position na kati ya komba oyo ekosala bien donc il faut luka ose positionner vraiment mpo sikoyo nano oza na position te franchement bato mosusu baomona yo oza neti po neti par exemple Fabregas malgré beti na mikili mais faut positionner na epesami te faut beta concert moko depuis ata concert na yo ya marti ekitisa trempe na yo alete faire aya akorija roma faire lokola akorija eloko wana bagoloa etikala bango donc bimoko donc bamarka yo okoki koloba nyonso okoki koloba pa bagoloa yo ozaka neti kaka ekipase oyokaki petit gouffre ndenge akitisaki yo petit gouffre akitisaki yo mabe donc akitisaki vraiment yo donc façon gouffre akitiselaki yo même ngane je n'ai pas aimé alors yo sikoyo il fallait ozala otalaka babiloko wana ntango yo komi kosatake obe komi korépondre esele yo ezokitisa yo lisusu na niveau ya se donc il faut zala mwa oyebisa mpe bato na yo botika batako eza bobeta miziki bosala miziki omoni soki ozosala miziki ozoloba te oza no na réseaux sociaux ozoloba te bato bakoki kobanda otya oka mwa stratégie mwa mingi stratégie sikoyo ya solo ya mikolo oyo comprendre stratégie atala neti Koffi Olomide azwi abandi kozwa mwa esprit moko boye azoloba esu te akomi koposte kaka koyemba bakoposte kaka koyemba eloko wana nde moto esalaka sikoyo artiste nde eloko ofale asalaka na ebandeli azoloba te bozomone kaka na koyemba bato bazosepelaka bato bazokomante kaka nde eloko wana nde moto esalaka sikoyo bainstagram ya bato ezosala bapage na yo héritier yo mpe fotika bainterview batama yebaki bayoutubeur bakoluka yo kaka bakolenga balobisa yo sikoyo tokoyoka tozela po ata ndenge olobi bongo sele yo akoya kaka biso tu toyebiki sele yo akoya alors sele yo ntango akoya akotya bambeli wana ntango bato bakoseka sele yo afanda na bino na wenge ayebi bamasolo mingi oyo yo ta mosusu oza koignore mpo sele yo akoki koya kobetela biso lisolo moko boye esalama na wenge ya kala ekitisi yo lisusu donc keba koma bitumba oyo ozoluka na bato na yo balukaka bitumba na bato ya palente babimisaka mpe basekret mosusu te ya batandaku na libanda mpo opesa ye kanda aloba noko etala kutu ntango tozalaka bomono bandaka kosuba boye otikaka kosuba na kimokolo esopi yo okoma mpo bofanda pale moko bozalaka esika moko boyebani makambo okomana ifale mpo oyo opanza sele yo ndenge opanzi ye bongo ok antukanga na mono sololi mabe mpo na sele yo okoma na place wana osololi mabe en plus héritier faut yebisa bato na yo bampaka bango tu tala mpaka asalaki sortie médiatique moko ake kosatake na fere likambo kutu boza na likambo na fere te ye ake kosatake na fere pourquoi kosala babiloka ndenge wana otango ozosala babiloka ndenge wana donc ezolakisa deja ke yo moto oza lembele ale bagolwa bakoya bakotake yo mpo sikoyo ndenge boza wana moye bosi atake na fale eza te bato nyonso bakomonake tala bato so olingi osatake tala lembele olingi osatake donc tikala okoma ezosala bino bien te bon tokomi na suka ya réplique soki yo boza na mwa commentaire ya kotya okoki kotya commentaire oyo bokoki kobakisa mwa ide ndenge na masolo oyo tobeti sinon reste toujours tunes na tomonani na réplique oyo eza koya à suivre bye.